Ma mission TV, le miroir du monde. Il a déjà nommé comme Premier ministre. Il y a le gouvernement Oya, président Chilo Mona Kobenga, Bakebu. Au moins à l'époque, l'air Banomaka, Matatampo, Matapan, n'a pas perdu. Mais il y a des couleurs, il n'y a pas perdu. Vous comprenez? Donc, c'est bien que l'Oko et Mokonzambo Kassali a mis sur l'oiseau rare. Oyo Bata FCC ba ko maîtriser au PPD moi ko maîtriser mais dans l'oiseau rare au même base to kama besoin c'est au moins de ko ilunga bimi penser ilunga bimi pour ministre to se peine ngo et puis dans un soutien total il y a base à INC peut-être quand même on a bien toujours les pacificateurs les faiseurs du roi on a PC le ngonya mingi aza muto des jours photo c'est un monument parce que sur au tali parcours il y a vite quand même après ça nga goût ya ko ça la politique obi que non le loyo. Il n'y a pas succès sans successeur. Il n'y a pas un succès sans successeur. Quand on va nommer Moutangam Nabango, le Belo Moroto, il peut être dans la bataille. Assistant normalement, en step pour sa déclaration pas fait. Mais moi non, avant depuis le 21, le 23 sur le 24, il y a pas sa déclaration. Donc, il y a mon combat FC c'est pas pour maîtriser des passages l'oiseau rare, tout zuyer à néanmoins tout non. Kabila Mekel sur la peste qu'on était. Azalawa, donc après ministre au biso dans la confiance, on a soutien total à la chef de l'État et puis base à IDP, ça va être base à INC. To soutenir et puis on a vision mo konzamboka ba comme so kabila pesa to boyi bato parce que ba sana boko sentir ba ba oyo ba iba misora l'état ba to ba boma ba boko zala jamais na gouvernement na biso donc moi tina comme ça comment pas mettre ko melangwa mais penso de na biso Ernest et Ilunga asa mutu même asa boko pembe oyo à travers na Mobutu abaza 4 fois vice-ministre deux fois ministre. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence, to pesibino sobambote partout dans le monde, bozali kota la biso na République démocratique du Congo. Tant union soto la raté, poto la sabino toujours ba réalité, pe ba actualité tout ezoleka awa nakati ya Kinshasa, surtout capitale ya République démocratique du Congo. Alors le lo combo mesano naza toujours na INC, biso tout ebi parti vraiment tokolo bezan na pouvoir, tokolo ba ezan na pouvoir ya Vital Kamerhe Oazali directeur il y a cabinet, il y a chef de l'État, président Félix Tshisekedi. Alors, le lot nazana Douglas Toulengi, Kombo Mesano, Ndena Lobara Martin, invité sa fusée, Torosola vraiment, li solo, et tali mboka na biso, tozo kende wapi, pe tokomi na niveau nini. Mote mona mboka Douglas Toulengi. Mote Papa Martin. Boni santé. Santé la malam mingi, ndenge nza mazako batela biso, yena zali. Asimi pe manabiso na pesi longo na mingi parti INC itoko mi makasi koleka kubana CGM Mambeke ozali toujours le patron ya INC et puis au beau santé na ville Richassa et quand même na molendo ça comme yana zo comme ville Richassa donc félicitations à bon monsieur sama itoko ba structure union sort ya recrutement ya jeunesse ya mobilisation donc toko ça musa pour préparer base à 2023 tout gagner l'élection. Alors, moi, je Douglas Toulengi a vraiment une base de INC, donc Makamboune vraiment, parce que Bino, Botinga, Minde, Tissonzo, Bozo travaille ton midi, pourquoi? Alors, tu as vraiment na Mozindo, il y a émission na Biso Lelo, mais avant tout, tu as tout na Boni, Basango, il y a moi, Namboka, Vital Kamerhe, Lelo, Apesibino, donc Valère Moro, Nakati, INC. Vital Kamerhe, on a bien toujours les pacificateurs, les faiseurs du roi, on a PC, le Ngonya Mingi. Aza muto des jours photo c'est un monument parce que sur au tali parcours il y a Vital Kamerhe après ça nga goût ya ko ça la politique obi que non le loyo il y a pas succès sans successeur il y a pas un succès sans successeur sur le biso remonte ko ma casse ya koloba betanamike ya ko ça la politique eza grâce ya papa nande ko Vital Kamerhe comment le lenge ya kamba ensemble national to na kota na TV ne en koloba espira biso to ça la politique kolongwana Vital Kamerhe to ko tala ba docteur Selem ba bilenge lokola ba jem sus ba beso gwa ko sa poti kolanda ba maître ma ba mbeke kolanda ba gabel ulendo aba jeune ba ndeko ko sa la fierté ya INC lo lenga ko lobela na bango lo lenga charisme na bango lo lenga ya penser na bango et puis so goût ya ko sa la poti makasi mi koleka mo mi toko bunda mingi ba ndeko Basile Mpoyo na bandeko Joël oba ko sala musala bilenge lokola biso ba ko bunda pote INC vraiment bilenge ba mata c'est pas facile mais tu bien ba comment makasi ba ko bundisa biso mais nzamba na biso et puis tu as soutien makasi ya président na biso Vital Kamerhe et puis secrétaire général
Jabodé Mameke et puis interfédéral Molendo, Baosoni Bisso Bilingue pour des tomates, partenaire Bisso INC. Alors, bon match partenaire INC, le INC, donc, Toko t'as vraiment dans mon émission. Le président de la République, Tozela Kibisotou, premier ministre, Otobande Kozela Arozalanan, tantôt Chadari, tantôt Nani, mais le Babimisi Bisso, premier ministre, Nakombo ya Ilunga. Donc, Yemutu Arozala vraiment à cause de la chef du gouvernement ya Mboka na biso pendant mandat moko président Félix Arosala na ebité mais Ilunga azana PPRD azana FCC na ebité soki okolo bandenge nini Sylvestre Ilunga mais pas moto na na boye Ilunga akozala te Ilunga a déjà nommé comme premier ministre ya gouvernement oya président biso Chilo mona ko benga Pakebu au moins à l'époque clair ba nomaka matata mpono matata na PPRD te. Mais c'est la couleur à pépère de Irak. On se comprend. Donc c'est pas na eloko yo mokonzambo kasali admisi l'oiseau rare o bata FCC ba ko maîtriser tie o PPD mo ko maîtriser mais dans l'oiseau rare au même base to kama besoin sur au moins de ko ilunga bimi pour ça ilunga bimi premier ministre to se pe nango et puis azana soutien total ya base INC to ko soutenir mais il azana na PPRD azana FCC bino ndimbo moko tanaka batu tandis que bino bobimisa ta mutu moko te bango baza majorité yango moni nde bayokanaki na bakor nde batindi mutu na bon ya FCC toka na bakor ozui FCC ozui crash ozui le komoko tant ndo kabila pesa ki kombo soit disant ya mbuyu apesa kombo ya ministre de finance apesa kombo ainsi de suite président puis aboye comme moi parce que base aboye comme moi oui bien bien ba comme so kabila pesa to boyi bato parce que baza boko saltier baza batu oyo ba misora l'état bato ba boma ba ko kozala jamais na gouvernement na biso ya motina komisa kombo pa misere ko melangwa mais peso de na biso Ernest Ilunga asa mutu même baza boko pembe oyo à travers na Mobutu abaza 4 fois vice-ministre 2 fois ministre côté là depuis anoma qui nous a visto professeur Ilunga est-ce que FCC va faire déclaration va féliciter va faire déclaration pour va féliciter va PPRD mais lelo ndeza bo ekutu bazo ya mbaye déjà donc PPRD nyonso na veni batete la côté Grand Hôtel bazo ya premier ministre bazo sepela ensemble elongo na bato ya PPRD lelo oui ce ba ko mais parce que et c'est bango soni to bato ba tirer bango qu'on va ko nommer mutangam na bango ba lobelo ko moko to puis PPRD za batacho. Assistant normalement, en ce moment, sa déclaration va faire. Mais moi, non, va vendre depuis le 21, le 23 sur le 24, ben va sa déclaration. Donc, il y a mon combat FCC va maîtriser des passages l'oiseau rare, tous les non, Kabila Mekel sur la peste comptée. Azala, donc après ministre au biso dans la confiance na ye, on a soutien total à la chef de l'État et puis base IDPS, base INC to soutenir et puis on a vision mokonzamboka. Donc au mokonzamboka nga asala ya ngone ministre na biso Ilunga, il faut asala yango akozami beko Kabila te ni FCC ya ko travailler na vision mokonzamboka. Mais ba ministre ba ko bima, ba ministre ba ko zara la zora. Jamais comment na bilunga kala o ba chef parti politique ko ba mende bazala ba ministre mboko. Ba to so ba ministre ba ko fanda na kati ya parlement. Donc pour le chapeau mokonzamboka félicitations tous ces mingi non nommé Ilunga nous te félicitons avec notre parti cher INC et puis notre base il y a INC na IDPS. Est-ce que Makambo Biro Salama, Tolela Gibiso tout le baki gouvernement, Tozo c'est la première ministre, est-ce que tant bino bozo kumisa, boyeba ke ba image o Tozo garder en opona batunyo so batala, et tikane ti ba archive que ba voter mutu le président en place, le ba premier ministre le ba tebele. Est-ce que Moussala et Kosalma malamu ndenge population vraiment et sengel neti bamboka misusu? Au moins pouvoir na biso tant on de ko facha va kene ko porter serment. Le peuple aime toujours le peuple d'abord, le peuple d'abord. Biso dans la majorité. Ceux qui jouent bakosala mabe biso bazayen c'est côté les mots. Tokobima qui a les mabe to kana boité. Il faut pas se retrouver dans gouvernement. Parce que au moins 32 ans Mobutu peuple a souffrir. 18 ans Kabila peuple a souffrir dans la misère to kiti rocher makas. Alors gouvernement il faut être l'économie sur Mboka, il faut social. Et dans la Kitoko, il faut enseignant, à la place, il faut soldat, à la place, il faut médecin, à la serena bango et enseigner. Donc même les professeurs. Donc il y a gouvernement qu'on a sala musala pour la population. Ben qu'on sala pour la bonne bangote. Donc ceux qui basel ma bien tout à pouvoir, tout loba, tout malibanda. Eh, de confiter quand même, il y a des trucs bien sur l'État. À tout monde tout côté, talaboué. Parce qu'il faut préparer, bakojiser mon konzamboka. Bakojiser ni lungate, ni maître mayoté, mais bakojiser président de la République en 2023, qui est ma pas sans télévision. On se comprend. Donc nous sommes obligés, il faut, le gouvernement Oyo Bassa qui tourne pour 2023, il y a sous chance à Kobima,
na présidentielle. Bapesa bino chance robima lelo OP Moïse Katumbi yo azongi na mboka na biso panda batembelo azaki libanda azongi na ebite soki okoloba nini pona yango tomoni Moïse Katumbi azongi na mboka na biso. Oui, na confessé mo konza mboka parce que moi lelo ndenge Moïse Katumbi azongi elingo ba non démocratie à solo et na kata mboka na biso. To mona kana tan Kabila les mêmes bateaux ba konanaka Moïse, ce sont les mêmes personnes oyo ba lever ba dossier nyonso ndeko Moïse a kozonga. C'est les mêmes personnes ba nimi ko pesa ndeko Moïse parce que on a azon na mboka. Les mêmes bateaux ba konanaka Frank Diongo, c'est les mêmes personnes ba misi Diongo na boloko, c'est les mêmes personnes ba misi héros vivant na kata boloko, c'est les mêmes personnes ba nimi mbuse na mwisi a kozonga. Donc biso toloba ki état de droit yango yo ila kosama. Donc ndeko Moïse azongi andimi que non à rencontre non Fati azali président ye akosala opposition républicaine. So to sel mabe akoloba so se malam akobita so maboko. Mais na kosala kana na so Moïse to mo mpe Mazembe basi bakupite banebele lokola zongi akosoni kipne Mazembe. Batu bana besoin na nous pose mboka tonga mboka batu ba vivre bien. Tobetano liso la ya Mazembe batu belé ba roloba na yo. Non, na bibo c'est dire ko zonga malam mingi aye parce que il faut aya kota la paix équipe ne ça fait des années baoza ba. Il y a une pour une équipe, il y a pour mboka. Moïse n'est pas politicien, Moïse c'est un commerçant. Moïse c'est un footballeur. Amuta beta ya limi sport ali mabale. Donc Moïse a poté atande a son équipe de Mazembe. Ako so posona vite kamera to bena fachité. Pour unité. Mais yo bige vita mutamaila mutabwana, facha mutamaila mutabwana. Siko sa ba position. Pour non so ba ko loba biso to ko sala yango. On se comprend. O ba ko sena biso to ko sala yango. Siko sa position. On se comprend. Donc ako sala position avec KT. Donc o to ko loba donc Moïse ko zonga coup de chapeau na mokonza mboka mais ayo ko soutenir équipe de Mazembe o ba so ba couper. Comme président à Mazembe. Merci vraiment. Donc, Nabatunio Sovalanda Biso, partout dans le monde, on a éclairci Biso par rapport au pays. Il y a Premier ministre Olobelina Moïse Katumbi. Dans l'Ingisco, on un message, moi, pas de diaspora, combattre tout Holanda par rapport que l'île Banayo. Président de la République a reçu la bisonini ya malamu na kati ya mboka opo SPC bato parce que bato belé bazo douter na mamba président de la République pour bazo mona ba alliance leke belé oyo bato ba satanda ki yango bazo mona te au clairci bato lo ba momoro pona bato tout ba Holanda. Merci pour na bana poto ba Holanda biso mingi omoni Mobutu asalaka alliance na diable lobaka yango devant Nations Unies avant devant tout le monde que non. Ceux qui pona mboka alliance na diable saka yango mais biso sala ki beto sali coalition na FCC baba na mboka mais to na président encore oyazali fachito à la calme suba na tiangu na sanjo mokonza mboka na mwangi na route pelende o tabenga route bekatef oso on pense ça vrai kino na mwana Chine na mwana masina donc route pelende o tabenga route bekatef eza dia nzelo ba ko sala yango tieko manarai ozi route na biso route kulumba eza ko relier route Sifoko na Kulumba babandi yango ti ma route pelende wa bengaka bekatef donc 100 jours eza positif to banzela ya sayo esalami to banzela bongolo esalami banzela bokasa esalami banzela belé esalami na bandu na mboka fayolu bisika kure pelaka te pendant 32 heures ya Mobutu 10 heures Kabila kura epeli donc to pesa chance na mokonza mboka Fachi akosala musala mise ko sema pe to ko se permis kolia e kozala kitoko. Peuple congolais a se retrouvé, surtout enseignants, surtout soldats na biso, ça na bango ekobonga. Toutes ces chances na manda o mamingi eko changer na yango. Alors merci vraiment numéro de téléphone na batutu ba Holanda plus 243 pour batupe ba contacter. Ba va contacter nga toujours dans la kati ya ville ya Kinshasa, na interfédéral INC plus 243 84 380 25 63 plus 243 84 380 25 63. Alors merci vraiment na batunyo so bolande biso na ma mission TV chaîne à référence Martin invité sa fusée Solali Kambo. Merci na couple Madidi donc Gobe Madidi na maman Olga na niveau ya Caroline du Nord. Merci à trop na maman Antoinette, maman To, Mosala Nzambe na niveau ya Bruxelles. Merci boza brancher toujours na ma mission TV Général Nando les crocodiles. Merci vraiment. Ma mission TV, le miroir du monde.